Yaya tango tolobaka mama na yo akoki kokoma ndoki na yo, papa na yo lokola ndeko na yo akoki kokoma ndoki na yo, ezalaka maseki te yaya. Histoire oyo epesi ngai pasi yaya ya Benedict. Tokoumela mingi te mpona histoire ya Benedict oyo mpona efungola yo mutu yaya panza histoire oyo tindela bandeko bakuze bakuzine bayoka paske epesi ngai pasi ya kosakana te. Benedict azwaki fiancé na France, na Paris, au travers muninga na ye, oyo amonaki photo na ye, asepeli na Benedict. Kasi, tango bakomi na processus ya libala, yaya ya Benedict, yaya na ye propre ya liboso, ayebisi ye, yo ebi mbali ya poto te, tokende, tokanga ye na kisi, pona soki ya ye, abongwana te. Nzoka, esika, yaya ya Benedict ayememaki ye, abeti ye mosinzo po ye azwa mobali ya leki na isomo yaya. Makambo na mokili eza boye yaya. Soki bandeko propre akomi koboma na boye, ekosuka ndenge nini lisolo oyo epesi ngai pasi yaya. Bobenga bandeko bayaya basi bakota, bayaya mbali bokota boka lisolo oyo ekopesa yo mutu pasi, ngai epesi ngai mutu koswa na ndenge ya kosakana te, pasi ya kosakana te. Yango nde tokobetela yo lelo. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision, bisika nyos tu bozwami. Merci la confiance pe fidélité. Vous allez continuer à ce programme Oyo. Ya solo Radio Loco ma télévision, tous les kilomètres un peu en retard, la deuxième émission de Kambouté. Nous étions obligés de finir quelque chose. Avant, tu es la bino awa, mais heureusement, quand même, tout mois temps, il y a Kosola la bino boyaya. Partout, vous allez qu'on a biso, aux ala Brésil, aux ala Isiro, aux ala Mexique, partout ici Kozali, na Johannesburg, na Cape Town, na France, Paris, na Luxembourg, na Liège. Yaya, dans la émission Nabino et Bandit. Tout senga kanawe yaya soki okoti ele ko ya liboso yo o partager. Partager émission oyo parce que émission oyo ba masolo tozali ko beta ezo ko sunga batu. Biso to ko beta peut-être soki esungi yo te tango yo ko partager e koki ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala yango to senga kana yo ozwaka toujours temps ya ko partager masolo oyo to betaka awa. Kombo na ngai Fiston Pelende. Webi pour un recours à l'authenticité, ce que ben ngai tata Pelende et ça la kangai kitoko makasi. Voilà. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Voilà. Il faut toujours continuer à partager l'émission. Partager l'émission, to partager à chaque fois. Peut-être l'isolo ya lelo au monde au sunga, au tata yo ko partager au monde et sungin de komoko songolo et sikamoko pakala. Ya l'isolo ya Benedict et pe singai passe na motema ya. Benedict a eu ko soit diplôme d'état. Muninga na ye oyo azwa basale diplôme d'état akenda poto. D'ailleurs, muninga ne asidisaka kutu classe te chance et pesaki babengisaki epa attente na bango na poto na Paris. Wala bazalaki na ba 4e moko boye mais ba continue kosolo na Benedict. Ye ko kenda kuna akoma azwa diplôme na ndenge ya poto na France na Benedict atikala na Kinshasa. Alors, muninga nga kenda kuna muninga akoma kina yebite na benga fiancé mobali to chéri na yebite moninga Benedict ozaka na France wana. Jour mususu Benedict akutani na moninga na ye en fait camarade ya Benedict ozaka na France. C'était prévu ba kutana quelque part ba kutani mais mobali ya Benedict pardon mobali ya camarade ya Benedict ozaka na France ayaki na camarade na ye. Na yebite qu'est-ce qui s'est passé pendant lukanini mais il se fait que mon camarade ya mobali ya camarade ya Benedict o wana poto wana na France a mona photo ya Benedict et pas ya camarade na ye Nadège. Voilà, o azali bongo na France. Nadège camarade ya Benedict o azaka na France. Sikoyo camarade ya mobali ya Nadège a moni photo ya Benedict. Atali ba bi oh mais petit o azaka kano boni aza pote o camarade na ngate mwana mama na ngai bona bi de dedans to kola ensemble a beti biso a vanter le kola Benedict wabi en tout cas na yebi na moni aza kano est-ce que moi salité au pesanga numéro na banda ko solo na ye nga place na moi sita tout cas na sepel ne makas na yebi te pour anito na moni ka photo na ye et sepel singai. Alors akwai ko boya te na desha ko boya te non abino ça c'est na tout na camarade na ngai comme ça na ko pesa yo. Tango bakabwani Nadège abengi ba moko Benedict ndenge elewa camarade ya mobali na ngai kombo na ye Yves en tout cas a sepeli na yo
asengenga utu numéro na yo na ebisi na kostuna yo est na pesa yo non problème te pesa yo problème te if akobenga yo à tout moment oki o na yoki ça va problème ezate et ce qui la promo pe wana if pe abenga Bénédicte papa fiston muto apesi solo oyo comprenez que zali Nadège if abenga Bénédicte babandi pe ko solo la donc bolingo pe ekoli pe bapel vidéo do ekoli ya kosakana te ekoli if atinde la rapé Bénédicte mbongo argent de poche boyebi kaka ndenge ezalaka donc libala pena makameko ndiko ebali kokoma sérieux alors nako solo la wana ba fiançailles ya musika konso ça va durer une année tant une année ko kisikoyo Yves aebisi Bénédicte Safa na moni siko na komi prêt c'est pas que nazoya pour na mariage mbala moko te mais nazoya quand même et aux occasions na kuta na ba parents na yo so ça ja okanga lopango ne baba okanga lopango mais na yeto monani prochainement ça na zongi ta na koyande to kosala nini to kosala mariage ce qui n'était pas mauvais Bénédicte abino promesse ate to kuta na ya pas de problème. Et tikalaki 2 mois pour Yves Aya. Bénédicte Pedro, a juste qu'on change ta moi nous comme sérieux à ABC maman la bango, maman ABC papa car ça dans 2 mois, ça va y a pas de problème. Grande sœur propre, il y a Bénédicte et à Liboso. À ça là qui peut intéresser, Liboso on est qu'on intéressé mais ça est très libre 1 mois moko aya bino ça promet ate. Leki na ngayo za leki. Bino boyebi makamble zarata mibala poto wana grande sœur ya Bénédicte to na Kisasa bino boyebi mibala poto nde bazala te tanga koyabwe amona ko na photo asepela ki mais tanga koyabwe okomona ba fille ya mike oyo ba ujana babimi oyo eko ba luse mutu omona pe a changer esprit asko yaya na leki ba solo ya Bénédicte ba solo ba parents ba ebité oh yaya te mais to solo na Yves très bien Yves ko sala nganga tabi ya leki o ebité yo leki na ngai nalingi bonheur na yo nalingi na memo papa moko bona kimbanteki papa wana ako salisa yo okanga mobile na yo Yves zoka ye azalaka ya yo eya makambo to bane komona ngokala okomona mama moko boy to ya moko boy akeye pa ya nganga akeye pa mutentel akanga mobile na ye gaye eya ezala batu mususu mibale mususu ba kisimba bango te okomema okanga ye okobosa loso me simba na ngoti ya yo kali solo Bénédicte atuni yani yaya mena kanga mobile yango poani if to solo déjà bien akoya nyoso tu kitoko siko ngana okangele pona nini habite yoza mwana mke habite to kana mema yo bon talaka ndeko na ye yaya na ye pe aliboso alingi bonheur leki na ye bon akobo ya pete ya pas de souci yaya to kende yaya ya Bénédicte ama Bénédicte kimbanteki bagenda pa papa wana papa bagenda pa papa wana papa wana nini no aye po akanga mobali ka ndeza ka consort papa wana akotisa Bénédicte na ndako moko na chambre moko boya molili pendant 3 heures du temps bien sûr asala ba incantation tango abimi si Bénédicte ça va au moins ezali awa c'est bon apesi ye mai moko boye soki bini tongo ke sokola tangisa yango na mai pona o sokola en tout cas mobali akotika la libela ya yo c'est vrai babimba ki tango bakei wana évidemment mikolo zali ko pusana etikali ba 2 semaines 1 semaine pour mobali aya basolaka pe bien yaya pasi na motema jour wana ki prévu oyo Yves aya Yves pe aya akoma pa na bango boyebi to bani fiancé chéri tonani ya Yves c'était Bénédicte en principe Bénédicte akoya kozanga te na aéroport ya njili wana ya kozwa fiancé na ye po azoya nde po na ye mais ba quelques jours ngo wana o falaka ya Bénédicte abenga Yves numéro le 4 jour ya vol ekita na tongo wana numéro le 4
Bénédicte n'a pas compris, donc contact et zoamité. Ayebite, atika absurde. Est-ce que ayaki to ayakite? J'entends pas pourquoi Bénédicte a benga Nadège Mouninga na à Paris. Ah, comment se fait-il pas? Comment est-ce qu'on proche parce que a un camarade naï. Oh non, oh. Koutou na bosani. Moutou ta benga Bénédicte Nadège. Oh, Nadège. Boni, oyebi que if a komaki déjà wa lobi la komaki déjà. Ah, na fête hôtel. Est-ce qu'a bengi yo? Oh, il faut commis déjà. Oh, ben, commis, a bengi yo te bonsolité. Oh, te mana ce qui l'homme soit enfant, on benga iso le kate, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ah, ben, qu'est-ce ni niveau? Yaya, il faut comment Bénédicte à mon Yves ti. Eh, mon soya ko benga na WhatsApp na ye. Bénédicte a bengi Yves est sonné, maso yambate. Et sonné, aso yambate. A tindeli un message. Atendez ba message okoma ba audio okoma na ke pesi na blé mutu atangi mais azo répondre te. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ya mukile na makambo. On ne sait plus à qui faire confiance. Il va y a qui pour un mois. Un mois. Yaya Yves Tangaye a ça dit une semaine, 2 semaines a kutana na Bénédicte te. Nzoka yoka lisolo yaya jalousie kindoke banana na jalousie. Nzoka nde grande sœur propre ya Bénédicte. Tango yoka ki leki na ye Bénédicte azui mobali na poto na France. Ayoka ki moi jalousie moko boye comment leki na nga azui mobali ngai te. Tango amemaki ye pa papa wana akanga mobali nzoka ye na papa wana basalaka deja ba travaux. Na yebite ya nini? Nzoka kendaki po atia molili, atia botutu epa leki na ya tala degré bato ramte mabe atabino moko. Leki na yo propre, mwana tata na yo, mwana mama na yo, azui libala ya poto. Yo te jalousie. Donc ake kuna donc na yebite soki ba komisa ki Bénédicte mboi, ba komisi elongi ngulu, ba bungusene on ne sait pas. Yango wana mobali abanda ki lisusu ko répondre te ko yamba sur téléphone ta sundola ki ye tia ye wana. Chose grave. Déjà la téléphone ya Bénédicte ya grande sœur na ye ya liboso azwa ki na numéro wana abenga mobali. Grande sœur ya Bénédicte alala une semaine à Flat Hotel na Yves mobali ya Bénédicte abetile ki na ye mosinzo. Ye koto na ebite balasaki masque ya vieillesse to nini atikala komona mobali te papa fiston. Ti Yves aye kozonga. Yves azonga amona mobali te. Amona mobali te. Yves azonga, Bénédicte amona mobali te azonga kuna. Mais Bénédicte avait compris qu'est-ce qui n'a pas marché. Aye si maman. Comment on va la yaki na moni mobali te, mobali akei, camarade danga tolo awa. Asa awa na benga ye azo bon message mais azo linga ko yambate. Maman yebisi OK pa na bango te maman, na ko kene pa na bango ndenge non na kene pa na bango te, ye fala ke manga pa na bango to solo. Moi je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Ya na épée grande sœur, azo taba commentaire. Mi bala kin mi bala poto bien bango te. Basa rapena ba venture ka ndengo wana nzoka ya bima ko ba ko bima déjà na mobali ya leki na Yves mwana poto na ebite ya lingaka kende poto na place leki na ye tondere nini nga epesi ngai mutu koswa. Est-ce que bazwaki elongi ya Bénédicte balati yango ya na epanganga wana tala kunseki tala kumamba tangu Yves azonga poto parce que sika Bénédicte a expliqué à Nadège mais Yves angwa ya tozaki bien na téléphone tobandaki kosolola ya tala kutu buta azali na niveau obandaki kotinda na mbongo aotindela Yves aotindela Bénédicte mbongo mais aya sikoyo amona ye te quelque chose louche. Nadège mpe n'avait pas compris. Nadège sikoyo ayebisa camarade na ye c'est-à-dire que mobali na ye po Yves aza camarade ya mobali ya Nadège camarade ya Bénédicte
aïe mais comment est-ce que Yves a Kongo kuna ya bande ko solo na Bénédicte amoni été et puis c'est pas ça la rendengo wana hein camarade sali mabe. Alors évidemment mobali ya Bénédicte mbala ya Nadège pardon il fallait qu'il asola na Yves asola na Yves abiga peut-être qu'il wana donc bien té abaile na ye quoi abaile na ye eleki ndengo wana yaya eleka nango ba 6 mois boko boye nzoka yaya ya Bénédicte bakoma ko solana jika kuna basolana Yves na jika ya Yves na jika on ne sait pas ya eleko ya muyibe suka ka musika te siko ba yebi nani ndekezalaki ndengo wana yaya mukili ya compliqué mukili eza compliqué mukili eza compliqué un jour ça fait 6 mois déjà yaya ya Bénédicte na ebite ke na soki wapi ngwana abosa na téléphone kaka ndezalaka Bénédicte alinga sa téléphone ya na ye abenga atala boy appel manqué ana atala boy kombo ya Yves Bénédicte comme curieuse à côté sikoyo na message atala ba message ya bolingo ya mobile na ye Yves na grande sœur na ye propre Bénédicte alela azoba message wana a transférer ngo na téléphone na ye akela la sama mama donc bana nyonso tout ozobaka awa nyonso tout ngana ya mobala monanga te o mobala na kotinela nga mbongo konso nzoka yaya abetanga mosinzo ye mutu akoma kosola na Yves tala ba message boye tala tangu ya Bénédicte azonga na pokwa famille mobimba ya ngela etsa pression ya kosakana te sikoyo mwa Bénédicte ya koloba yaya yo tango memaka ngai epai ya papa wana Kimbantseke so pa nganga wana bosalaka nga nini mama na papa abimaka wana Kimbantseke oui amanga papa moko boye akotsa na ndako mulili ekoso apesa ka kutumai mo na tangisa mai wana na mai ko sokola mobala ko linganga mingi bana mikolo oyo bana est-ce que tango mobali wana mona ke na photo mobali wana abana ko tindolo mbongo aolinga yo ozola ki ekisi te bo pona nini siko tango mbala lingi yo boko na processus ya kobala na obali ko kezwa kisi oyebisa ki ngai te pona nini wana mama ya loba ina loba te Bénédicte yo sa jeune fille de 23 ans 24 ans okoloba te ngai mama na ngai fallait sanga makambo wana bagangela ya Bénédicte na degré moko avandika ania mutu apoyi na mafuta papa moi zawa ali tokende pa papa wana papa na bango fasha doki bazwa ye Bénédicte na ya na ye na papa na mama bakenda tipa papa wana na Kimbantseke papa yo makamni no sali tala boye habite ngai te mwana bino ye moko yeyo wa ya Bénédicte alors baki nini non moi je pouvais faire oyo ba pas ça là mais hier singani te wa za leki comment est-ce que leki danga aso mobali ya poto liboso na ngai yaya obota baki yaya mais mutu na mutu a la chance ya vie na tangu na ye donc soki leki na azui mobali oko sepela te leki na azui oko sepela te ata bino moko. Moi, je ne comprends pas. Vos en famille, bobo tabi yaya, yango na ba chaque fois, ça la attention, tango bobo tabaka ensemble. Boko ba caractère à mutuna mutute parce que boza sous-tutelle ba parents. Parents azo contrôler bino surtout. Ba yeba ka bolingo ya famille, soki bokoli. Po wala bokomu na chance à ko ba responsabilité bino moko. Mama silika bi yo, o ba na ya Bénédicte. Pour ça la mwana moko. Yo kimaka ndako okendaka Brazzaville bitambula yo ozonga na mwana leki na yo asalaki mwana bayeli mwana normal azui mobali est-ce que kopesa esengo te yaya oko batina niveau okende pa nganga pona obotola mobali na yo ndeko na yo mobali ata yo moko pe mona ngoma malamu te ba papa ba fâché mama abino yo nganga oyo il faut ka to kangisa yo okangsanga la saini papa habite okangsanga te
ya na ende makambo wana papa obligé kaka nganga wana allez sokola mwana nga sokola ye lobaka makambu oyo solobaki ya botutu wana longo na kati wana oyebike basokola Bénédicte nganga loba makambu ya bien alongola yebite soki alongola botutu wana to alongola te be problème ata alongola oyo so mabe wana Nadège camarade na poto tant bazonga abenga Nadège a expliquer Nadège makambu nyonso tu koto ya nani yo ya Bénédicte soni wana ya akimandako ameka kobenga ye Yves boy Yves ayambaka ye te agangela na ndenge akosakana te ye Nadège expliquer mbali na ye mobala expliquer Nadège expliquer nani ye Yves automatiquement tango basalaki makambo wana c'est comme si esprit ya Nadège ya Yves ezalaki emporté tango basokoli Nadège nganga azongisi makambo wana ye pe kuna Yves on dirait esprit elamukaki tango abetela abi oh c'est vrai mais nga na yebi kutu te ke nasalaka na bimana ya Bénédicte pour nga kutu ezalaki Bénédicte mais na bande ko comprendre vraiment te ya mabolo bana zo comprendre ya ba blokaki ye pe esprit donc objectif azalaki nini soki ye ya Bénédicte bakena na poto na ebite abengisa nganga ye aba otinda nganga mbongwe tondire nini tala kunteki tala kumamba tala ndenge ya propre ya Bénédicte aboma libala ya ndeko na ye sika pe boye ye mobali yango Yves wana tango yebisi ndenge wana bakangaki na kisi ekonsoma maboye akomi kolenga siko Nadège abondela ye lisusu Bénédicte ozaki ngai te ezaki ya na ye Nadège abi ekosimba te ata baparent babi non ekosimba te ye asali babuzo badeyana ya na yo akoki koya susu yo te eza impossible Nadège pe aboyi yango mutu apesi so na ye Nadège apesi so na camarade na ye papa Fisto komona nga Nadège na France na Paris camarade na ngai Bénédicte mobala camarade na nga wana Yves mais comment mbali na nga na kopesa te kombo pe ya Bénédicte na kopesa te beta lisolo po na kopine kaka ba jeune fille ba ndeko oyo basala kisasa ya salaka attention makambo na yo boko bombaka yango yo moko kopesaka batu te koyebisaka batu te ya pour moi kutu pour nini Nadège pardon Bénédicte azelaki kutu te ti Yves aya na Kinshasa bakuta na boye avant annoncer ba parents mbangu pema tala sika boye epesi ngai pasi tango abeteli ngai liso na abi oh c'est vrai on a personne numéro ya Bénédicte apesi ngai numéro ya Bénédicte na bengi Bénédicte na sol na ye na sakutu na audio ya Bénédicte awa papa Fisto ko tia audio na ngai te a expliquer nga makambu nyonso tu ndenge leki awa ndenge leki ya ta yo moko. Est-ce que jalousie ce que comme ti na niveau ya ndeko na yo mwana mama na yo mwana papa na yo c'est que mabe koti ata yo moko c'est que mabe koti te soki Bénédicte akendaka poto ayebi ke ya na nga zali wana est-ce que akoyebi kobengisa yo te to akoyebi kosunga yo te bon so pesa keno esimbi sikabo esimbi eke oke poto siko parce que Yaya Bénédicte peut-être qu'on c'est fort possible à continuer l'émission. Bon, on suppose que Simbaki yo ok poto. Olunga olobani, benga olobani. Que abala mobali yale kinaye Yves atayo moko. Na ba Yves pe ba sans esprit mo yaya bino basi ba so rabno kisi e so rabno ndeni. Mobala solo kisi zo ete yaya. Ndeni. Passe. Tant le story sarabino avayo bima lobaka loki makila Jésus Christ zaka brillant liboso pe na sima barrière loba vuruzi kimbanga fungola nzela ya makambo ekozwa ote ndeni epesi pasi tala mwa lisolo ya muke ya mukuse oyo tobomelaki yo pona
Bénédicte na Yves yango wana. Donc salaka attention. Il y a certaines choses, ba secret mususu, ba lobaka yango na mbangu te, il faut zela. Mbangu mingi mpema avant ya koloba ba secret mususu. Kowe la kaka te, oh maman na ngai, oh papa na ngai, oh ya na ngai, na yebisa ba mususu te. Salaka attention. Likaba bandaka ngo malembe. Ya, on ne sait pas makabusi. Oh mona obandi projet moko boye. Et ça la bien. Olobeli mutute, tango ka yo beteli mama, obeteli papa, obeteli yaya, obeteli mwana, projet wana simbite. Oyebite yaya. Ba to mokili makambo minga nga na lelia oh mama eh. À qui faire confiance sikoyo? Oyebite. Salaka angele na vie yaya. Salaka angele. O toloba kite. Tolobi. Voilà. Merci Yaya, yo mdota la biso, so ko sala lisolo ko pesa benga biso o pesa lisolo na yo. So ko bengi biso o jibiso te komi tungisa mate Yaya. Tikela biso audio ya lisolo na yo, to ko yoka yango beta lisolo na yo komi seda to kolanda audio, to ko beta lisolo kaka ndengo lingi to beta yango. Soko lingi to tanga kombo, to ko tanga kombo. Soki po boy, to tanga kombo te, to ko tanga kombo te, biso to fonctionnaka ndengo wana. Est-ce que vous comprenez? Voilà. To soki na biso awa, partager lisolo oyo, peut-être lisolo oyo yo moni yango ça importante pour na yo. Mais tant yo ko partager yango, peut-être et ko comme na ndeko moko boye ndeko mususu aza peut-être na idée ya ko sala makanisi ya ko beta ndeko ne mo sinzo lokola yaya ya Bénédicte asali Bénédicte. Tant yo ko partager et ko sunga. To bomba ka émission pour la biso. Et puis n'oubliez pas, yaya to la besoin ko comme 40 000 membres. Bo sala nga plaisir, j'ai confiance. Bino bona tata Sedek vraiment ata bino moko. Yaya moi s'abonner ko. Yaya mobali, papa, maman, to s'abonner ko? Hein? S'abonner à la radio de télévision. La chaîne de votre référence. L'unique chaîne. Le seul programme. Oyo, papa da mamba fandi bazoko yoka insanité ezalakate. Merci, Tokutani, lobby, pour la numéro sur radio de Kolé, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara!